Yavu
vuvama bakuzaya bakuvisa tambya mpunga misano kazongeye kwani msenyakano Aleluya tata nzambi songa lendo lyaku bakuzaya bakuvisa avisajo zongeye kwani msenyakano oveningaku takimangu tayavuvama bakuzaya bakuvisa tambya mpunga misano kazongeye kwani msenyakano no podemos me influenciar para que Zaya kwenda kitanga wakeleka batatu balongo mutata kimbangu manzweki manzambi malungana tata nzambi watu banzidi watu fila mfumo Yesu mfumo Yesu watu banzidi watu sisi la tata kimbangu tata kimbangu watu sisi lazima la tatu Simfala dadu badu banzidi Ibau pandi mudada kimbangu Butana kimbakya mpevya nzongo Mampinda madisure wakisongele munza wasinza ya visavo fungeye nyimwanga nudi tata kimbangu alapasi mwa munza mwalongo utuwira mubasizi fokandeko alani tunatinine wakisongele munza wasinza ya visavo fungeye nyimwanga nudi tata kimbangu alapasi mwa munza mwalongo utuwira mubasizi fokandeko alani tunatinine
Zambieto, Zambieto, wakeleka. Zambieto, Zambieto, kapsola amasungo. Zambieto, Zambieto, tata kimangu. Venginga kumbasinza ya vuvama dada kimangu.
vunda vana fulu kondo kanikuka pungi kuman susumuka kindu lukandama di mukunda lukunda ntinu pungi ansitu suka tata fuma longo fuma libundu lukulula mo tusama mukumba seye mwana yetata mwanda velela tufukamane yetuvutulifunda lya matondo kwange tata sedia mvangi kwa mfumo wetu Yesu Kristo ye kwange tata Simoni Kimbangu kiangani mpevi ya nlongo nsadisi munlemvo yezola pe utusongele ndwaka tulweki ngi mulumbu kya unu yenkeba utukebele mukyao bonso bona fukieto nzole kanzole munkokila tubalukanga kumongo imongo wa Yerusalemi mukuzilongo kama tsweki baka ndwenga yentona kwange yenzambi yetu kadilumbu kimosi kya mpasi ketu kutuvingila kile tudibwelo kubo inatuvutu lifunda la matondo bonso butuizi li munuvuvamu moko byetu yelebe atuadu sokwange kibeni tata mwanda velela nkinzi wa unene mpeweti wena yeto utuna yante kamulumbu kya mbazi ndongono yange tata mwanda velela munitu ya papa yangenda kuntima bikavo kwa nkangwa wonso na weti kota weti tuuka muna zula yezula bakotela muluvuvamu kwa beti vaye kampe bavaye kila muluvuvamu yekubakondo swa nimpelu saku munuko tsambo vazula ntsambo lusaku munu tulombele muzola kwange dieto se mwana yetata mwanda velela Pentsambo za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa sedetu ye untu adia mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu seye mwane mwanda velela. Amen. mukunda lukunda ntinu lukulula moko baluka kulubakala ndolo
Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Oye, oye, oye. Espoir du monde, Église universelle. Beta maboko, beta maboko, beta maboko. Nkamba oye. Nkamba oye. Nkamba oye. Oye, oye, oye. Yeluselemi diampa dikundanga tata nzambi mfumu Yesu ye tata mwanda velela. Bajen oye. Bajen oye. Bajen oye. Oye, oye, oye. Espoir de l'église. Tokomi na escalier ya suka. Tokomisa nzambe na biso mokeli wa biso. Papa Simon Kimbangu Kangani oye. Papa Simon Kimbangu Kangani oye. Papa Simon Kimbangu Kangani oye. Oye, oye, oye. Papa Simon Kimbangu Kangani Mwanda Vele. Wazola, walembizola, buna kebeni jena, yani kaka, yani kaka, yani kaka. Bajanoye, toyokana. Kaka ye kaka, tuzali kolobilango mbala na mbala. Eza penza kokokisama te, eza kokokana te na mo wana ya kaka ye muna kaka ye kaka. Meto tia buna jenena. Token uniforme biso nyonso tozongeli kaka ye kaka lisusu temeto loba buna jena yani kaka yani kaka yani kaka tozongeli Papa Simon Kimbangu Kangani oye. Papa Simon Kimbangu Kangani oye. Papa Simon Kimbangu Kangani oye. Oye, oye, oye. Papa Simon Kimbangu Kangani Mwanda Vele, Wazola, Walembizola, Buna Jena, yani kaka, yani kaka, yani kaka, ebeto bien, ebeto. Ezali bongo na komo na tata mwana pe tata mali mosanto. Yawe nzambe na biso, nzambe ya bakoko na biso. Nzambe ya batata na biso, nzambe na biso pe nzambe ya bana ya bakoko bana pe bana ya bana na biso. Papa Simon Kimbangu Kangani, papa toko kakoloba nini nzambe na biso. Topesi ya yambo merci mingi, nanti na ete boboto mawa, na yo ya bikeke na bikeke pa na biso biloko bizangi ntina, ezangi ndelo nzambe na biso okoki solo na lokumo. Na pema oyo déficit biso pona komona soso mokolo malelo ya le 7 juillet 2026 toyeyi na basani apamba ko ya kolanda bakour oyo obongiseli biso mosala yango yeme tata molimo mosanto obandaki yango na 21 obombi nzoto o changer papa dangenda azwi yango abombi nzoto lelo oyo yome suso zongeli yango pona kote ya biso na mokolo malelo tozali kokanisa milulu ya mokolo malobi le 8 juillet 2026 na 92 batolo na biso etondaki mpisoli tango sango eyaki ebetaki na matoi lokola kake ete papa dangenda azali lisusu te nzoto na molimo bikabwani nzokande yemei alobelaki bokei na bango apesaki biso ba chiffre ya bengaki ngo ba chiffre mais nzoka ezalaki ba date o bango bakokende abandi ko dicter na biso banso na mokolo yango mokolo moyenga na centre alobi bon noter ba chiffre oyo to bandi ko noter na ndenge ba date nyonso misatu apeselaki yango nzoka ndi ezalaki ba date ya liwa na bango
emonanaki solo ete Yawe alobaki pe ekokisamaki bongo tango bamandaki kotika mokili. Yeme tata molimo mosanto alobaki soki bomoni moko kati na biso akoti na mabele boyeba ete tokei kobundela bino pamba te moyini asili kobongisa lisusu bowumbu ya siècle misato. Tata molimo mosanto toloba nini ningi toti koloba na nzoto papa dangenda otikelaki biso ba enseignement moko ya makasi ezalaki ete éveil ya conscience moko ya ndenge tokozala na nyongo ya makasi pamba te tokozanga lolenge ya kofuta nyongo yango. Tata molimo mosanto topesi merci ya mingi na boboto na bino o bozali kolekisa na bino biso bana. Lelo oyo tozali kokanisa neti tolobeli yango milulu ya le 8 juillet bana na yo bazali kokuta bipai na bipai bazali komata na Yelusalemi. Ndenge tokolobaka yango na Kikongo ete bika nzela za Yelusalemi zakala za ndongo iza lusaku mono mubana bako babo batatuka ntsikinti mutombo kwa kumongo wa ndongo muzitunga Yelusalemi. Tamusa bango mabongisi maso moyini papa nyata yango bana na yo bakoma na kimia nyonso koya kotonga Yelusalemi pamba te ezali ngambo oyo tata idalunga na tikelaki biso ete botonga Yelusalemi soki etongami te pasi na bino ekosila te. Bana ba bino babongisami bazali koya na nzela mema bango na kimia nyonso mpona kosilisa nzambe na biso na bandako mpe pasi ekoti bamaladi batata bana na bamama lokola papa tata molimo mosanto osalisa biso pamba te ki malamu ete ngai nakei kasi na kosengela bino libela na mokili mosungi mosusu ezali nde tata molimo mosanto salisa biso bana nyo na mpasi ezilingi biso na mokili bolobaki yango nyonso mokili ekoningana na kombo na Nzambe tata mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Tobengi Reverend Matondo okomela biso na wesika. Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Oye, oye, espoir du monde, église universelle. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Oye. Oye, oye, Yelusalemi diampa, dikundanga, tata Nzambi, fumu Yesu, tata mwanda velela, maboko. Papa Simo Kimbangu Kiangani, oye. Papa Simo Kimbangu Kiangani, oye. Papa Simo Kimbangu Kiangani, oye. Oye, oye, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwanda Vela, Wazola, Walembizola, Kaka Kina, Yandi Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kake. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo, soki tozwi maloba, na etinda emei tata mokonzi ya bule. Na tina ete bomoni na loboko na ya mobali mokonzi na biso monene akomeli biso awa na Yelusalemi ya sika na tina milulu ya lobi. Il s'agit de son excellence monsieur le ministre Ferdinand Massamba. Il est le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale au sein du gouvernement de la République. Excellence monsieur le ministre,
avec tous nos respects et au nom de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous avons l'insigne honneur de vous souhaiter la bienvenue ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, terre natale de Papa Simon Kimbangu, envoyé spécial de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui commença son travail ici le 6 avril 1921. L'église qu'il a fondée est établie et implantée partout dans le monde entier, dans le 5. Cette église qui fait la fierté non seulement de la République, mais de tout le peuple noir du monde, puisqu'il n'y a aucune œuvre, celle-ci, qui soit l'œuvre d'un indigène sans culture ou défunt, qui fait le prestige. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi porte à l'égard de Papa Simon la célébration des festivités marquant le 34e anniversaire depuis la disparition physique de son éminence Papa Diangenda, qui nous avait quitté un certain 8 juillet 1900. Tokangisa moye. Tokangisa maboko topesa Molimo Centre. Veuillez vous asseoir, excellent. Musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Unu kianzole musabala. Bonsu butu vovelenge dio. Ilumbu tukuzilongu kanga. Mantsweki. Ye bakanduenga. Kadi lumbu kimosi kia mpasi kikutuvingi langa kuntwala. Twena kintwadi. Ye tata nzambi. Tata mwanda velela. Tuvovelanga dio mukonso ntangu. Fo tata mwanda velela kaiza munkangala kakako. Disongelevo kakaiza yandi mosiko. Kansi wakulumuka yelu yalu luandi lo zulu. Twena kintwadi yesede to tata mfumu mbanza. Tata nloengisi. Tata nsongya nzila. Yandi to sisu lo sinzidi. Mumu Yerusalemi. Mukala nkengidi. A Yerusalemi. Ntungisi yenvyengisi a Yerusalemi. Tata mfumu mbanza. Mbangi ya kimona meso. Mumawonso no mavanga manga ye mavyoka mukati kwa Yerusalemi. Esungula mana mavyoka. Mungonda tano masemeto bayizi vuanda mukati kwa Yerusalemi. Mumvu wafunda limosi nkamavwa yelunana yevwa mukutukubikila mana mabatusila. Tulombele kwa sedi yetu tutela mana beto bana tokuvana kiambote. Faki.
Bika tokubike no moko. Tovana sedieto. Kiambote. Munkumbwa se mwane tata mwanda velela. Munkumbwa se. Ye mwana. Ye tata mwanda velela. Sedieto lendele kwa kuvwanda. Musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Twena kintwadi ye tata nzambi. Bonso buda sona mana munkanda Yesaya. Fo mwana wankendo sikabuta mwana wa bakala. Sikambika nkumbu Emanueli. Disongele nzambi vakati kwa bantu. Diambu dia ngitukulu. Kansi disisengumuka kwa beto. Tsilulusa mfumoto Yesu Kristo. Vokwenda kakwenda kenda kutulombela nsadisi. Peve ya ndongo yikedika. Ilemba densa tambula. Sisilungana na mwanda velela nzambi. Ntino mintino. Nsemya zulu ya ntoto. Selokele kwa be. Kanda delembo zaya nzambi. Kansi huo. Tuka muna mvu. Wa mosi. Mukia kumie zole mungonda ya vwa. Tata Simoni Kimbangu. Lumbukia unu. Mukati kwa Yerusalemi. Kayo yeleko. Yekaka penituko. Buka kadila. Ibukena. Ibukana tata manakala. Kadiyandi inzambi. Nzambi yete. Nda kunimandi peka yenako. Luvuva mulutu na Kiambote. Faki. Bika tokubike no moko. Twavana tata nzambi Kiambote. Munkumbwa se ye mwane tata mwanda velela. Munkumbwa se. Tata mwanda velela. Tulendele kutofuanda. Serieto wanzambe to tata mwanda velela. Beto bana bakutukulombela bakafulu watu sikidikisa.
Kamba oye. Bajen oye. Bajen oye. Eunwe. Bilubu yaku. Yangarala. Bien sengote. Qui est voka, qui est sekui. Sai voka, sai kui. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Oyo tuyoka kama kama basi 5 mois epa ya papa Mbenza. Ngaza na esengo. Baki boye. Bango misatu soki bazali te. Ndenge bateyaka biso, ndenge tosalaka misala na Lingomba, tokokontinue kosala ndenge bango bazalaki kosalela. Bongo me bongo te. Lingomba ezali kotongama partout. Tozomona ke tomipesi. Te bisika nyonso tozalaka tozali kotonga. Lelo oyo pesi biso likambo monene. Tomipesi mpona naloba. Tomoni mbuta muntu aye awa. Biso likambo nini? Kimbangizo. Je remercie d'abord Papa, ce 1er avril de cette année. Alors je vois que je suis l'enfant chéri de cette ville. Cité, ça doit disparaître. Et comme c'est une ville, j'ai décidé, avec l'appui du gouvernement, d'implanter INPP ici en Kamba. C'est-à-dire, le centre sera installé, recruter les enfants d'ici. Et vous le connaissez que je suis devant Dieu. Vous sepelite. Bolingite. Ah, papa makamoye alobaki. Keba. Yango be yango te. Bayebe bayete. Biloko tubengi. La Bible, botangi la biso likambo eza kona. Boya bino misato ndenge boyela. Pape. Tolanda na maloba oyo tolobi
oyo bapapa batikelaki biso. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci Nzambe Molimo Santo, mokonzi ya bule mokonzi ya lingoba na kopesa biso maloba. Tozali kotanga mokanda lokola momesano oyo yeboko nkolo apesaka ba orientation na ye lolenge yeboko abongisaka ngo. Tozali kotanga ebeleo nzela ya zomi na sambo kino zomi na motoba kino zomi na sambo. Hébreux chapitre 9 verset 16 à 17. Etangeli ezali boye na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Mosantu. Soki moto ayokani na bandeko na ye po atikela bango biloko sima ya liwa na ye, esengeli ete liboso bongo bandeko wana bakoki kozwa biloko na ye. Ntina tango moto yango azali nanu na bomoi. Na kombo la tata na mwana pe tata Molimo Santo. Teme na biso oyo tozali kolobela dali te abandeli na maloba oyo papa tolandi yango alobi papa alobaki ba bandaki eko continuer yango wana Polo akomaki yango likambo moko na biteni mibale oyo ezalaka esika moko mpona kolimbola likambo pe moko tabiso likambo monene ete soki nguya bayebe bakoyamba yango fo basalela yango na bopikiliki atikaki apesaki biso yango ekokisamaki tango nkolo Yesu akufaki na ekulusu. Testament juridiquement ezali mokanda to document légal oyo moto aye tango aza na bomoi mpona bozwi na ye kitani na ye. Bango bato bakita kaka soki nkolo ya biloko wana akufi. Libula na biso pe lobiko na biso akulusu. Yango wana ezali kado te ndenge sacrifice penza esalamaki makila esopa. Kola lobi tozali le 8 juillet ezali yangola likamongo ezali pasi mpona yebi ke elaka epesamaki na papa Simon Kimbangu. Je crois que le 11 novembre 1952 na maloko 120 soki na sanité. Pardon? Le 15 novembre to fêtaka. Merci beaucoup. Alors, likamwango ezalaki courant apesi un message ya zalaki pa bobokilo na ndenge masolo mwana na ngai esengeli o matana tiela po ite oke lokutana na kulo obokisango. Mais mobe mwana kosala toyebi histoire ezali na bakamu mibale kobika to liwa okeyi liwa ezali oboyi oza susu mwana te esengeli sacrifice wana ekokosala pote toyebi ete papa katsaki braza asali beko aye kozonga mokolango 6 ans après na 58 mokamwana ekokokisama le 29 juillet
ntango papa Diangenda asali mobembo na nzela ya tshela akomi na kunda masango aye kosala accident ya liwa elongo na batata oyo nyonso bazalaki na bango ndenge toyebeli yango batata bamama ezali likambo monene epai na biso lelo epai na biso libula ya oyo tozali koloba lelo ezali ya nzoto te ete atikelaki biso bandako atikeli biso bituka mpo tokabula non liloba ya nguya ezali likambo molimo oyo ye atikelaki biso donc azwaki yango epa papa Simon Kimbangu nde apesi biso atikeli biso yango tozali kosala ezali bilaka ndenge toyoki yango lelo batata bamama elaka na bonzambe ezali mokolo moko ya monene soki ozwi elaka esengeli ngonga wana okanisaka yango ntango nyonso kanisaka elaka oyo bapesaki yo kobosana yango te ata ole omeli okomi osepeli kobosana elaka te parce soki obosani elaka ekopesa yo pasi mokolo ya elaka bazelaka yango na etingia na elikia po te likambo yango ekokokokana katikati na biso ezali ntango mondimi aza kozela bilaka ntango nde alakisaka bondimi na ye ntango nde akonfirmaka te azali mondimi akosala makambo nyonso oyo bazali kosenga ye me eloko nini epesaka biso pasi soki elaka ezali kowumela ekomaka bitumba badute ekoti makanisi ekomi kotambola eske solo bilaka yango ekokokana eske makambo oyo tozali papa baza koyebisa biso solo papa Simon Kimbangu atikaki yango eske solo papa Simon Kimbangu papa Diangenda alakaki yango mingi babotami na nsima bamonaki ye te mpe bayokaki ye te yango wana koreflechir bino mémoire moke na mokanda ya nzambe na Genèse chapitre 15 verset 1 à 21 histoire ya Moïse Abraham koko na biso Abraham azwaki elaka epai na tata nzambe etaka koma tata na mabota me azalaki na mabota te nzambe apesaki mabota te ewumelaki epesaki koyima wana ekotaki ntina mama Agar mama Sara akangaki so motema te mwana elaka azoya te bilaka ezokokana te apesi ye mosali na ye Agar babota mwana elaka yango wana batata bababa ezali pasi mpo na biso bato tozali kozala elaka soki tobibongisi te ekozala pasi mpo na biso ntango nzambe apesi yo elaka ata ezokokana te kopesa nzambe motuna te yo tosa kaka ndenge nzambe apeselaki elaka landela yango malembe Psaume 94 verset 9 balobi na biso oyo asalaki miso eske amonaka te oyo atiaki litoi eske ayokaka te kasi litoi atiaki biso azwaki yango wapi c'est-à-dire maso oyo ezokosala bato kati na biso ayebi yango amonaka yango biso totosa kaka ndenge azali koyebisa biso soki tokosala bongo boyengebeni ekokomi tokokoa bayengebeni mpe ekokokisa bilaka oyo azali kosala biso papa te tozwaki exemple ya koko na biso Abraham ndenge akangamaki na bilaka na ye ndenge akomaki moyengebeni akomaki molingami ya tata nzambe Abraham alukaki elembo tata nzambe akolakisa ata elembo moko na mona ke na koma tata na mabota ndenge biso mpe lelo tozali koluka tozwa ata lutu ya madesu ata ya moke tozwa po tozelaka bilaka me batata bamama nzambe aza na modele na ye asalaka makambo tala ndenge aye kosalela kokoma Abraham kaka wana na chapitre 15 soki totangi na Genèse na verset 8 asengaki ye atumbela ye mbeka Abraham aboyaki te atumbaki mbeka ntango aza kozela elembo eya me baza kopesa ye mosala zwa bibwele pasula yango otumbelanga mbeka apasuli bibwele atungi mbeka azali kozela elembo ya nzambe nzoka na bitumba ezali kobima na butu wana na bandeke na pongi na bulili azali kobunda nango bitumba mpo ete aprotéger nani mbeka ya tata nzambe alors tata nzambe asalaki oyo asalaki ayaki kolekisa moto ezikisaki biloko nyonso oyo Abraham atumbaki
moto soki eleki na matiti ekauka etikaka susu eloko moko te. Mbeka nyonso Abraham atumbaki ekendeki na mbeka. Batata ba mama soki bapesi elaka sacrifice fo ezala. Faut kosala ba sacrifice. Nkolo Yesu poto avanda na loboko mobali ya tata Nzambe sacrifice na kuruz na nzela ya Golgotha. Papa Simon bisto vandeli lelo awa poto azwa les 4 coins du monde ndenga lobaki na lowa asalaki sacrifice 30 ans na prison 120 coups de fouet mokolo na mokolo. Papa Diangenda oto ko fete lobi mpote akoma ndenga akomaki mpe akomisa lingoma ndenge ezali lelo asalaki sacrifice na nzela lokulu na le 29 juillet nde akufaki. Tokotanga na le Moïse asalaki sacrifice aboyi kozala mwana mokonzi mpo ete akoka kosunga bandeko na ye na Hébreux chapitre 11 verset 24 à 26. Batata ba mama soki ozwi elaka sacrifice fo ezala makasi. Soki sacrifice ezali te elaka wana moye kokana ezali te. Même Élisée abosani biloko nyonso azalaki na bangombe alandi Eli. Azwaki ngambu mibale ya nguya oyo asengaki epai ya Eli. Yangola batata ba mama eza na biso ntina monene tosala sacrifice makasi mpo ete toko kozwa oyo Nzambe alakaki biso. Mposa na biso ezali nini? Ete mbeka ya Abraham apasolaki bandeki. Be biso bazosenga biso to pasola ndeke te, me to pasola nde mitema na biso. To bimisa oyo nyonso ezali kopesa biso kilo mpote to sala pepele bilaka oyo kokana. Ndenge Joël chapitre 2 verset 13 à 5 na biso. Yangola batata ba mama mutu azalaka sacrifice azala kondima makasi. Azalaka na persévérance. Donc okanga motema asalaka misala makasi. Yangola batata na biso batikila biso biloko misatu bolingo mibeko misala yango nde ezali sala continuité ya musala otozanango. Mango tozali mingi nkolo na telebi na lowana na nkomba tata mwana pele mosanto. Na komona Nzambe tata mwana tata molio mosanto tata molio mosanto papa Simon Kimbangu kiangani merci pour na maloba. Elaka ndenge lobi testament elaka mpwete ezala irrévocable ekokisa makaka esengeli esimama na ndai makambo mibale wana elaka pe ndai to la promesse et le serment. Or les serments ndai mpwete yango esimba elinga ndai elikamwana ezala irrévocable. Il faut sacrifice. Sacrifice. Soko sacrifice ndenge wana tango Nzambe alobi na Abraham pesanga mwana na yo Isaac tumelanga ye mbeka. Tango Abraham atomoli loboko na ye azokitisa mopanga po ete akata mwana ne mutu. Nzambe alobi tika mwana meme ye wana kena kozwa ye. Alors Nzambe asimaki ndai. Abo si vrai que nga nazali Nzambe na kati tseleka na kombo na ngai mei na kopambola yo. Des sources ya bénédiction ya bana na Israël ya ngwana. Et elaka oyo Nzambe apesaki na Abraham eta kopesa ye mokili wana ekomaki irrévocable. Ekokaki kobongwana te segelaki ekokisama. Et tango mikolo kokaki alobi na moni ndenge collègue alobi na moni pasi oyo bana na Israël bazali komona ya na yoki ndenge baza kobetsa bango fimbo yango na poni yo kena kobimisa bango yango na kiti Nzambe moko alobi na kiti po bana wana babima pona nini pona elaka e pona ndai likambo wana ekokaki koleka te. Yango na batata bababa bakimbangiste na mokolo mwa lelo likambo oyo biso tozali nango tema tata mokonzi ya bule apesi na biso
yango nde ezali base nyonso tu ya évangélisation elaka pendai elikambo wana etikalaka esimamaka na kati na ndai elaka wana ekoki koleka te esengeli kondima na biso ezala elendisama ete likambo wana ekokokisama tokamati exemple po koloba ya kala mpe ya sika e ye moko Jacob azalaki sûr que po azalaki nkoko Abraham azalaki sûr que elaka oyo ya biso ke mabele oyo nzambe apesi na biso ekosalema yango nalobaki na mwana ne Joseph zongisa nzoto na ngai esika tata nkoko na ngai pe tata na ngai bazali lelo soko okende Israel okomona baza kobenga yango le cimetière to mausolée ya ba patriarche d'Israël ndenge biso tozali na yango awa na nkamba Jérusalem ba patriarche pona nini bazalaki na elaka na bango ekokaki kolongolama te mpo ndai nzambe ezalaki na kati wana ifo tozalaka sûr na likambo nzambe apesi na biso et Joseph mpe lokola mpe azalaki na confiance azalaki na kondima atikaki liloba ntango nzambe akoya kovisite bino mpo alongola bino en Egypte komema bino na mokili ya elaka bomema mikwa na ngai botika ngai awa te asenzelaki te ntango ekokaki bamemaki mpe ndenge ye amemaki nzoto ya tata na ye ndenge mpe bamemaki nzoto oyo ya ye Joseph kuna na kati na mokili elaka ndenge mpe biso tataki mbango azali awa bapapa bazali awa bamama bazali awa mpo na nini na ntina na elaka na ntina na ndai batata bamama bajeune mpo na kokenda mokuse kokata likambo nkolo Yesu apesaki elaka alobi bokonzi na likolo ekolongola makati na bino ekopesamela libota mosusu libota wana ekobotisa yango mbuma soki otangi yango na Matthieu chapitre 21 mais je préfère au lieu de 43 ndenge biso tolobaka bana na 42 libanga oyo ebwaka maka ezalaka na ntina te ekomi libanga ya fondation ntango nkolo Yesu azali kolobela bango boye bauta na likolo balobaka na koganga te malembe ntango aza koloba na bango ndenge wana botanga te na mokanda na nzambe te libanga oyo batongi bamaso babwakaka bamonaka ngo te ekomi ya talo botangaka te yango wana nalobi na bino bokonzi na likolo bokonzi na nzambe kolongolama na bino ekopesamela libota mosusu lokola ye atangisaki makila nene ekuzu likambo wana ekokaki kolongolama te yango wana mpe likambo yango eye epai na biso na Afrique eye na biso bato mwindu enkolo Yesu mpe alobi na bango alobi temple parce que ntango balakisi ye beauté ya temple wana Yerusalem libanga moko ekotikala likolo na libanga mosusu te se kolongolama mais a précisé nkolo Yesu Matthieu chapitre 24 verset 35 likolo na se koki koleka kasi liloba na ngai ekoleka te le 29 août l'an 70 après Jésus soki apesi elaka ndenge batangeli biso awa oyo tera testament soko ya azali te makambo na ye esengeli ekokisama et le 29 août l'an 70 temple wana Jérusalem ekomaki détruite par les Romains le général Titus batumbi yango moto etikala kaka efelo na bileli ndamo na mir misalo babola basalaka parce que le reste c'était Hérode le Grand qui avait embelli ça mais ndamo misala na babola Dieu a épargné ça yango ne komaka efelo na bileli soko bakena Yerusalem akala kuna bakotiaka mikana kuna pona kobondela et batata ba mama il faut tozalaka l'encens na centenaire nkolo Yesu aye na esanga na patamo ayebisi na Jean tanga malamu na Apocalypse chapitre 1 verset 3 révélation likambo oyo esengo na baoyo bakokamata makambo ezali na kati na buku oyo
bakoyoka yango, bakobatela yango, bakosalela yango. Potango ya makambo wana bilaka wana ekomi pene. Na Deutéronome chapitre 29 verset 29 balobi likambo esakolami. Ezali lisusu secret pona nzambe te. Oyo secret ezalaka ya nzambe. Mais oyo ye asakoli bosenzela na yango ekokokisa makaka. Ezali pona biso pe na bana na biso na bakoko na biso. Yango wana nkolo Yesu alobaki tata molimo mosantu akoya. Akokamata manso ezali na ngai. Akopesa yango na bino. Akomonisa nkemo. Nyonso wana ezali bilaka. Ezali testament na ye. Après lui molimo mosantu akoya. D'ailleurs a précisé ekobongela bino ngai boko na kende. Soko na keite ye akoya te. Mais soko nga na kei na kina kosenga ye akoya. Tango ya kei tata molimo mosantu aye pa na biso. Nkolo Yesu alobi nakozala kati na bino mena nkombo ya sika. Jésus de Nazareth aye pa na biso alatisami nkombo mosusu o babengi dialogana, c'est-à-dire accomplissement ya nini ya bilaka. Batata ba mama yango wana likambo wana eyeli biso kondima na biso ndenge tata pasteur de Gaulle alobi il faut elendisama makasi na thème oyo tata mokonzi Abule apesi na biso tata molio mosantu koningana te. Yangwana, à partir de 1910, notre ebimi au cœur de l'Afrique, na contre Yankamba, pour na kolakisa ete bokonzi na nzambe ekokisami boye bauti na likolo ba ye na se. Yango wana pe tozwi bonsomi to kangolami tozwi bonsomi. Pour na kokela na suka po tozali misatu. Ndai au papa de Gaulle alobi maintenant na lingi yango ezali na Hébreu chapitre 6 verset 16 à 17 likambo la kape ya ndai. Na 1921 biso bato mwindu ba mason bazalaki kotonga mokili na biso ya Afrique soi-disant na civilisation na makambo nyonso tu. Bango ba mona ki biso bato mwinde eloko pamba libanga ebwaka maka tolaka na biso bato te mikwa pamba kasi tata molimo mosantu tango ye aye kolongola biso na esika wana tokomi sika boyeli bota na nzambe ndenge Esaïe chapitre 19 verset 19 lobango et puis na 25 pe lipamboli nzambe akopesa akobana yango epa na biso bato mwindo 1. Et puis, reste ya monde, c'est-à-dire l'église universelle. Et puis, Israël a comme un troisième. Lisez ça vous-même dans la Bible. Yamona di kamona nzambe et comme biso batata ba maman. Tata ki mango apesi elaka. Mwindo kokoma mundele, mundele kokoma mwindo. C'est-à-dire, au temps fixé par Dieu, non pas par les hommes. Biso toko zwa bonsomi. Toko tamolisa mboka na biso biso moko. Et bien, mindele bako se soumettre. Ndege le loto moni ministre azako loba. Ah, oyo effacer cité yango ekomi ville sainte. Allez, toti INPP etc. Ville, d'accord. Mais lisez dans l'histoire. Quel est le seul village dans Mokanabiso RDC en Afrique, je dirais particulièrement en Afrique noire, oyo colonisateur atiaki yango mis à part. Pour Nalikamata Nzambe, c'est Nkamba, Jérusalem, le seul village. Oyo, colonisateur, abatelaki yango lokola liki, atiaki yango ndenge bazako loba, mis à part, pour Nalikamata Nzambe. Dans l'histoire, ça n'existait pas. Donc, ville sainte, mokolo mwalelo. Mais na ville sainte, soko balobi, ville sainte. Mokonzi na ville sainte, azali nan, azali Nzambe, mosantu. Et ba oyo ba vandi na kati ya ville wana bazali pe ba santu. Ndenge pasteur de Gaulle alobi papa diangenda asopaki makila ne na lokulu. Asopaki yango pona nini? Mpo likambo oyo ya biso ekoki kokende sika mosusu te in eternum. Yango wana esengelaki ke elaka esimama na ndai e ndai wana
esengelaki sacrifice esalama ndenge esalaka na ancienne alliance ndenge mpe ekomeli mpe biso yango wana Papa Diangenda première parole na ye ntango ye asali accident na lokulu akomi na kwilungongo bandimi bakei kolanda papa bazali kolela lobi bolela te lokola nakufi te nazali na bomoi maloba nyonso to Papa Kimbangu tata alobaki ekokokisama. Nous sommes en 1958 59 toujours indépendant Lingomba 60 toujours indépendance. En une seule année, 17 pays africains accèdent à l'indépendance. Ghana, je vois qui est depuis 1958. Ekolekate, ekosalema. Oyo nyonso to batata balobaki, ekosalema. Banda lelo, ti amona motema na yo. Ki makamu wana nyonso balobaki, ekosalema. Ekolekate, ata likamu moko. Likolo na se ekoleka. Maloba na bango ekoleka te pona nini Yerusalem pe lingomba oyo pe bilaka oyo nkolo Yesu ye moko mutu apesaki donc likolo na se ekoki koleka me wana ekoleka te. Na date il y a le 17 juin 1992 Papa Diangenda alobi na papa wayawa paso ezali na kati na nzoto na ngai ezali maladi te ezali charge ya moto mwindo nazali komema mituna tata na mama charge ya yo moto mwindo na mokolo mwa lelo nani azali komema yango nani oyo ndenge nga nalobaka mingi bakomprenaka te la dernière chance de l'homme noir Papa Mokonzi Abule, Papa Simon Kimbangu Kianga. Bokansaki na kosala ka fantaisie. Malgré temps exalité, m'accordez-moi ne fût-ce que 2 minutes. Mbatata ba mama, tango ekomaki na le 30 juin 1990, Papa Diangenda alobi na zwi diplôme. Na le 30 juin 1991 alobi transition esilo ekoki bokokoka komema yango ndenge tata Mokonzi Abule alobi. Et le 30 juin 1992 naza témoin nazalaki na Genève naye mission nanga esile na kata mokili. Mais tata Kimbangu alobaki na kobotama na 1918 na kobotama na 1951 oyo azalaka oyo mpe aza Nzambe azali kati na biso ya bomoi na mokolo mwalelo. Dernière chance. Yango na batata ba mama apesi biso misala to sala ndenge toyoki INPP. Mais apesi biso longa to sala. Le 12 octobre, il attend de nous bandako wanesil. Ce que vous allez kimbangiste. Ozali ko senjela na bolingo mibeko pe misala na kati na bilaka oyo oyebeke kokokisama oyebeke kozwa lipamboli okonetolama sala mosala epesa melio pe silisa yango ozwa lipamboli po Nzambe apambolaka na suka na ebandelite biso tozwa lipamboli. Aujourd'hui les plus grands riches du monde sont des juifs batongaka Yelus Labakala. Et les savants, ce sont la plus juifs américains, juifs russes, tout ce que vous voulez, c'est Bazouaka Yango et Payanza. Mais sa bénédiction. Biso toujours 3 quarts. Mais 3 quarts, wana ezali bénédiction, yabotongi nkamba, Yerusalem nasika. Nzamede akopesa la biso yango. Senjela na kata bilaka oyo. Salela yango. Ata passe, ata mikakatano, ekoye isayo pembe, parce que yango ezali ko contribuer ndenge, Daniel alobaki na croissance spirituelle na yo ba épreuve wana mpona nini omiye isa pembe po Nzambe akopesa libula na ye na ba oyo bazali kotambola engebene mibeko ne kobanga ye pe bandimeli ye na solo yango wana nde mama ya likambo tata mon centre apesi biso na mokolo mwa lelo. Le 28 juin 1992, na Genève, mokolo Papa Diangenda asakolaki elonga na ye ndenge ezalaki na 1952 na Loro. Alobaki yango, je suis témoin. À Genève, le 28
juin 1992 à Genève. Et Papa Diangenda a sali mosala oyo batata ba mama soko temps ezala kalambele to kondole ba makamo ebele mais temps ezalité. Oyo Nzambe apesi na biso na mokolo malelo to telemele na wana na nkomo na tata mwana tata molio mosantu. Merci ya wepona maloba na kombo na tata mwana pe molimo santu matière pe tema opesaki biso ndenge reverend Kabemba lobi ezali testament wa mingi ndenge orientaki biso ezali ya Papa Diangenda po lobi nde fete na ye 34e anniversaire uta nzoto na molimo ekabwanaki olobi na maloba na yo ete batata balobaki soki bazali te to continuer kosala ndenge bango bazala kosala ndenge tomonaki epa na bango yango nde Papa Diangenda resumaki yango na date ya le 2 janvier 92 na centre na Kinshasa tango bambuta lingomba bakenda kosouete ye bave ya nouvel an alobaki asakolaki na ntina na liwa na bango ke nazali na makambo ebele ya koyebisa bino te maye nalobaka mokolo na mokolo yango nde ekangamelo na biso na tango ekoya soki toza lisusu te soki tokufi po ete asalaki chronologie ya liwa na bango Papa Kuluto Papa Kisolokele moto akokende liboso nga na kolanda pe Papa Mfuma Mbanza kosukisa pe salamaki bongo enseignement monene atikelaki biso to testament ndenge Papa Reverend bauti koloba ndenge Papa Diangenda atikelaki biso alobi soki bakotikala kotuna bino tata na bino atikelaki bino nini bokene na bino koluka mosika te loba na bango Papa atikeli biso bolingo mibeko misala alobi yango nde kokomisa bino bato minene donc bolingo mibeko misala soki to pratike yango ekokomisa biso bato minene alobi soki bonéglige yango kaka pasi na bino ekosila te donc ezali mama na likambo ya bomengo na biso ya kobonga na biso ya kimia na biso ya bisengo na biso batikelaki biso solution donc moto nyonso mondimi nyonso oyo alingi kobonga alingi kozwa kimia alingi kosepela bapapa batikelaki biso solution bolingo mibeko misala e bolingo mibeko misala wana yango ezali ko résumer Bible donc Papa Diangenda asalaki résumé ya Bible malgré monene na yango mais makambo misato nde minene ezali na kati ya Bible yango wana bolingo mibeko pe misala e yango pe ezali en même temps devise ya lingomba na biso e azali ko symboliser mission ya la Sainte Trinité c'est-à-dire ya tata ya mwana pe molimo santo po ete tata Nzambe ya yaki na mibeko kolo yiso yaki mission na ye bolingo molimo santo yo moko misala yango tata Nzambe apesaki mibeko na jardin d'Eden na Adam na Eve aye kopesa yango na Moïse condition ya bani Israel pona kokota na mokili elaka bayeba kotos pe bayeba tosaki bakotaki na mokili elaka bayeba tosaki te baselaki bango nyonso na nzela kolo yiso ya yaki koteya biso bolingo alobi bolinga na bino po ba mokili bayebe te bozali bayekoli bangai atei na théorie pe aye kosukisa na pratique ye moko ake kolakisa bolingo akufi andimi liwa ya soni nekuluzu lokola moyibi lokola moto pamba ndenge to bondelaka mo extrême moko na libondele le 6 avril kolo yiso yo kufaki nekuluzu makila na yo esopanaki poto benga malisusu bana na Nzambe donc banda bakoko na biso Adam na Eve babebisaki to zalaki lisusu bana na Nzambe te tokomaki bana ya Satana poto yokelaki ye na nzela ya bakoko na biso Adam na Eve olie batosa Nzambe batosi Satana c'est-à-dire bakomaki bana to bato ya Satana nde na nzela ya nkolo yiso andimi liwa ya soni nekuluzu makila na ye tangi po ete lelo to benga lisusu bana na Nzambe donc ye mission na ye bolingo ate yango na théorie
mpe aye kopratike yango na suka bomoi na ye. Molimo Santo yo moko mission na yo misala kolo Yesu na bayuda kuna tangari ya pamba tika kite aza kokende koteya kutu mema te aza kokende koteya na synagogue temple ya bajuif na babwato na bisobe partout atika ke loko moko te. D'ailleurs même kosekwa na yeto yebi kosekwa ezalaka kaka molimo me aye na kanda lokola baboya kondimele pe kotosa ye ndenga lakaki bango ndenge reverend lebe alobi bokonza likolo na memeli bino po présence na ye moko na bayude ezalaki présence ya bokonza likolo. Nzamba aza kosala kati na ye molimo santo pe kati na ye alobi na kolongola yango na kotina yango na libota mosusu ekobotela yango mbume ekoki yango kosekwa na ye na nzoto na molimo apikola yango eyaki awa na nkamba. Donc on a trace moko ezate relique moko ezate. Donc biso toza ba riche tozali batu ye sengo ba symbole nyonso souveraineté ezalaki na bayuda weza kosala fierté na bango force spirituelle na bango nyonso ezali awa. Et d'ailleurs na bango mosusu ezalaki kutu oyo ya H Alliance ezalaki kaka ba de tablette ya mibeko ezalaki ba mano oyo baza kolia nzamba baza kokitsela bango na nzela pe nzete ya ron eza ko bimisa ba fleur yango batongelaki yango kese o babengi H Alliance yango eza kosala force spirituelle ya Israël. Mais biso ezali biloko te les objets te mais nzoto ya yo moko tata kimbango. Donc tala esengo na biso yango mission ya molimo santo ezali misala bolingo mibeko misala yango molimo santo ndengo yaki banda na papa Simon Kimbangu aliputa oye na nzoto papa Dienge na papa Simon bandi yango na 21 otiki mouvement oye na nzoto ya papa Diangenda o installer pe implanter lingomba na yo na mokili mobimba organiser administration makamunyo soto zo mona lelo nde awa yoko zonga na kombo ya papa Simon Kimbangu kiangani pona kosukis. Donc mission ezali misala yango tozo mona lingombe tongami lingombe wuti na point 0 papa Simon Kimbangu atikaki ata eloko moko te. Mama Mulu aye kochaba nganga nzambe me bandako biro banini ezalaki te o centre d'accueil ndako bapaya kolala me lelo lingombe tongami ti ba université ba école ba dispensaire ba temple lokolo yo premier temple en Afrique deuxième na monde koko bima pe premier temple tozo mona 37 000 places assises en raison il y a 37 000 familles déportées ya bankole tala lelo ba mise ndenge ozotongisa ndenge yo moko lobi kende na ba paroisse na mokili mobimbe sike giski mangi za implanté lingombe zotongama nyonso wana mission na yo molimo santo yango batata pe ba mama ndenge papa révérend lebe alobi pe révérend Kabemba biso bakimbangi seto yika mpiko to yeba ete mission ya molimo santo ezali misala ndenge bakomi na mokanda ya Jacques na chapitre 2 verset 14 pe verset 20 kondima o ezangi misala ezali ya kokufa la foi sans œuvre la foi sans acte est morte po bayeba koza mondimi ya solo bakomona na bizaleli ezali te ndenge koliso za koloba ezate boyo balobaka nkolo nde bakokota na bokonza likolo te boyo bazosala mokano ya tata na ngai. Donc biso to yika mpiko to pesa tata Simon Kimbangu ngani maboko po ete yango nde ezali na kati ya mission na ye kotonga lingomba na kati ya mokili oyo papa Diangenda za kolobete tozali kotonga to tozosala loko nanu esalama te bande ya mokili mais c'est l'église kimangiste euti na neya ti kozwa biloko ya boye mutu mwindo il faut tozala fier yango to yika mpiko pe to tosama ye nyonso papa azali koloba na biso to pesa maye nyonso azosenga na biso e soki atie échéance tosalaka manso tosetaya morceau po tokokisaka posana maloba nekweye na mabele te mission to rôle na biso bandimi yango wana rôle na biso banganga nzambe batambwisa tous les niveaux yango wana papa alobi to exécuter sans faille etango ya sepele biso zwi mapamboli po ete nyonso wana eza na kati ya bilaka ndenge
batatane batikelaki soki okomi na tango boye sala eloko boye soki bokomi na tango oyo botonga boye donc nyonso ebimaka na monoko ne eza na kati ya bilaka tango yo mondimi ozofongola motema ozopesa ozosala yebe ete okoti na kati ya bilaka na ye mpe ozwi mapamboli soki okangi motema bie moto akosi yo yebe ete orate kaka lokola kosakana nakanisi papa maye tokoko bakisa moke likolo ya maye barevera balobi yango wana mama na likambo testament ndenge olobi oyo batata batikelaki biso balobaki to continue yango yo ozo continue tala lelo lingomba ekomi eloba yo moko ba mouvement bazosala makamu isi na tango ya crise makasi me ozosala na esalama na eglise kima eza miracle tango crise ekomi makasi nde baaction ya minene ekomi kosalama na faki lobi awa deben ya minene ya sika milai na jeep meke sangote nani lisusu akozonga nsima donc nous sommes sur le point de non-retour mondimi nyonso oyo aza na elembo na yo atelemi mpe alamuki soki moto alandi masenya ya satana wana abongisama mpo na lifelo me biso bana na nzambe totelema biso nyonso nsima ya papa simoki mango kya ngani na kombo na tata mwana mpe molimo santo. Merci. Na bino misato toyebi ke makambo bapapa bazalaki koloba tozalaki kobomba yango soki ndoto soki lisese tata wana ntango azalaki bomoi bana wana misato bazalaki na difficulté ntango mpe akufi atikaki eloko te me ntango bakundi ye alotisi bango ndoto bokende na tel montagne na ngomba wana bamale misato eza wana bokamata yango mpo na atikelaki bino eloko te kasi na nzela ntango bozokozonga na ndako kotelema te kovanda te kofongola te komela mai te nani ayebi yango kende kofongola ngo kaka soki okomi na ndako malo misato na kombo na tata mwana tata molio mosantu nzambe maloba na ye alakisaka yango na kati na bilaka mais sous forme de parabole sous forme de rêve mais ezali réalité ya makambo tokovivre plus tard tata wana ya solo ndenge tata molio mosantu yo olobaki azalaki na bana na ye ntango ye akufi sika boye bana bakomi na pasi bana bakomi na baépreuve ya moni pasi ya bana na ye aye kolotisa bango ndoto alobi bokenda na ngomba bokozwa bamale ezali kuna bamale misato ezali kuna me ntango bokozwa yango bofungola yango na nzela te e na nzela mpe bomela mai te kolia mpe te kino bokokoma na ndako soki bokomi na ndako bokangi fenêtre bokangi porte bofungoli mal bokomona bomengo ezali kuna na kati koloto na tongo ayebisi baleki alobi tala ndoto ngai naloti na butu ayebisi oyo mosusu alobi ngai mpe naloti kaka meme ndoto oyo mosusu alobi ngai mpe kaka exactement yango naloti na butu babia likambo eza sérieux parce que biso misato toloti tozwi ndoto wana au même moment et de la même façon allez tokende bango bamema miti bakei na ngomba ntango bakei na ngomba bazwi bamale misato oyo azwi identique oyo azwi babani komema koloto lokola ye azalaki mwa makasi koloto kaka koloto akei na ye aleki liboso baleki baza kolanda il était d'ailleurs très pressé ntango ye akomi kuna alobi
pasi nzala esali épreuve alobi nga na kokoka te natala nano eloko nini eza na kati ale ntango ye azalaki na bomoi apesi biso eloko te bongo ye akufi tozwa babal il faut que je dois vérifier ce qu'il y a là-dedans abuki mobeko ntango afungoli richesse nyonso ezalaki na kati epanzani ekei esali ye remord douleur abi te baleki nyonso tu ifo baleka lokola ngai bakoma kaka lokola ngai leki akamati mabanga ati na kati ya mal tala nko ya moto akamati mabanga ati yango na kati ya mal il pouvait même laisser mal ouverte kaka vide ati mabanga na kati nko penza tango baleki leki mosusu aye oyo alandaki alobi tata kosaki biso akosaki biso pasi ya pamba to monde pasi ya pamba vraiment to monde ndenge nini nabi tala mal afungola boye mabanga na kati bona mosala pamba vraiment to nyokwami pamba mpona komema mabanga oyo fungola ya yo okomona kaka ndenge mabanga ezali na kati mozimbisi wana mokosi ndenge nkolo salobaki na ntango na suka bokomona bazimbisi bakokosa mozimbisi akosi ye mpe afungoli mpe mal richesse nyonso tu ekei babani kobuna bango mibale mpo na nini osali ngai boye mpo na nini osali ngai boye mpo na nini osali ngai boye akitisa motema ye mpe kuna azali koya akomaka lokola biso wana mpe leki aye moto asuka oyo ya misato asuka ntango ye aye alobi tala pasi biso tomona apama mabanga na mabanga bazimbisi abi te ngai nakobatela mobeko tata pesaki te kino tokokoma kuna na okoma na ndako balingi babrutalize abe pamba ata bosali ngai ata batuki bafingi bacholi baningisi abe ngai kaka na mal na ngai na ndako atosi mobeko wana te akomi na ndako akangi porte akangi fenêtre afungoli akomi na richesse bomengo ntango ye amoni bomengo wana fin de fin bandeko oyo nyonso to misato baya koluka mosala epai na ye mibale wana bayai koluka mosala epai na ye bakomaki basali na ye moya kosala autrement ezali te nde bakomaki kosalela ye nde voilà lisese yango ezali bongo na komona tata mwana tata molio mosantu oyo toza komema tomfongola ngo tomfongola te papa pasi ya boye sino ya solo tokofongola te tokomisa ngo na suka tokoti na ndako kangi porte kangi fenêtre ntango tokofongola nde sanzu ebimi bomengo wana nde bomengo wana te ekosalisa biso surtout papa elebe ndenge asalelaka babileki ya nzela ale ati tablo kuna ya kozwa mosala wa ekozala bongo yango ebandi na ine pepe papa yoke mbango na yango merci kasi ye alobi mibeko likambo wana eza makasi mpo na biso banso biso tosilisi topesi epai ya papa Mbenza na komba tata mwana mpe tata molimo santu amen. Merci papa pasteur Kofada Rabino. Makambo nyonso ndenge uti koloba ma awa tozali kolanda kaka ba instruction oyo
toza kokanisa lobi le 8 juillet en 1992 to 92 elonga ya papa Mfuma Longo papa Diangenda Kuntima na ntina na misala ndenge elobami awa na 1989 ntango bapapa bafandaka bango misato kobongisa makambo na bango likambo yango efandisaki bango ebandaka le 25 to le 24 décembre 1988 en 1989 wana ndenge bafandaki ka bapapa la jeunesse tomonaki ete et surtout oyo bayaki na bapapa bajeune babandaki komona ete misala na bango ekufi misala ebebi tokosala lisusu nini na ndenge nkamba awa kaka mpe bilanga kaka nde bapapa baya kofanda ete basala bakreye misala mpona bajeune nde ezalaka na le 2 janvier 1989 wana bango nyonso misato bafandi mpe yaki komona na ndenge bajeune bakofanda awa esengeli ye moko papa Mfuma Mbanza papa Dialungana atambusa bango mpe kopesa bango misala komona ete cabinet efo ezala likambo bafandaki bango misato te bapesaka autorisation epai ya papa Mfuma Mbanza papa Dialungana afongola cabinet na ye awa na esika wana ntango cabinet eyaki kozala créé nde batalaki babranche nyonso oyo ezali ete Lingomba ndenge nini ekoki kozala dirige nde yaki komonana ete na 1990 na 90 wana nde papa Mfuma Longo papa Diangenda ayaka na bajeune oyo bautaka Kinshasa ye moko ayaki kotika bango awa po ete bayekola misala me mosala liboso etiamaki na liboso ezalaki kotonga barrage ya Mpioka parce à partir ya courant ekobima kuna nde ekocreye misala nyonso ekoki kosalama na bausine oyo biso toyebi ete usine ndenge papa alobelaka yango ntango nyonso oyo ya Mpemba oyo eza kosala ciment kuna na Mbanza Ngungu mpe usine mosusu ya kosala bamiliki à partir ya belevage ya bangombe koextraire bamiliki awa na Malanda mpe usine mosusu kuna na Mbanza Nsanda na ngambo ya Luozi na ngambo oyo na Luozi kuna nde usine ya show wana oyo bana kozala utilize na banettoyage ba mai mpe makambo ebele oyo ba projet esalamaka à partir ya barrage to courant ekobima na Mpioka a barrage ya Mpioka wana me bajeune wana bayaka 300 wana ntango baye liboso baye komona eke barrage en construction lokola baétude ezwaka temps mpe batie bango na agriculture kosala babilanga bajeune bamoni me ye bango bapapa misala baye kopesa biso na kati na bilanga na bazamba biso tomisa na bazamba te mingi bakimaka soki na bosani te peut-être eke batikala kaka soki mine ubie bitano awa na nkamba mpe kaka na kati na groupe wana ezalaki mpe na bana Ajax nayebi te noko mokolo je crois bayaka 300 mpe lisusu kopesa bango misala oyo ekosunga Lingomba
donc créature ya baemploi na bajeune mais lokola esalamaka noki te bajeune nyonso wana bakimakima e na bandeko oyo bautaka na Kinshasa emonanaka ete papa Mfumwa Mbanza papa de Alungana alingi kosala eloko mosusu oyo ezali ete combattre papa Mfumwa Longo papa de Ange d'attaque chez spirituel mais papa bango moko badefendaka likambo yango ye moko papa de Angenda ayaki kodefendre likambo yango eke likambo yango euti epai na biso misato ke bajeune fo bazwa na misala awa na kati na nkamba na Yelusalemi créature ya baemploi. C'était en 1989 le 2 janvier 1989 mais likambo wana esalamaka yango tokobenga noko mokolo mpo bango nde bazalaka na ntango wana nanga moko mpe nazalaka mais ngai batiaka nga kote ya agriculture na élevage oyo tosalaka na faki nkamba misala wana tobandaka yango na Kingombe faki nkamba bayebi likambo yango très bien même na mbuki tobandaki mpe kosala misala wana ke bisala mingi ekobima na nkamba awa po ete encadre bajeune mpe bajeune oyo bakozala forme awa bango nde bakokende na baprovince mosusu mpona koyekusa lisusu baninga inoko mokolo. Merci papa mpona kopesanga maloba na kombo ya tata mwana mpe molimo santo ndenge outi koloba yango papa likambo ya cabinet ezalaki likambo bapapa bakangaki bango misato me na kotalaka makanisi ya bato bandeko oyo bazalaki na Kinshasa kosala na kombo ya cabinet bamonaki lokola eloko moko ya sika ebimi donc lokola mbanda epa na bango nde lokola bayebi ke makambo administration mingi papa Kulutu nde azalaki ko convaincre bandeko na ye basalaki mwa groupe na bango bakei ti na ngombe Kinsuka kuna epa papa Kulutu tango bakomi kuna bamoni papa Kulutu lokola français ezaki mpo makasi kuna batuni papa Kulutu papa toyoki ke kuna papa Mfumwa Mbanza afungoli cabinet. Pourquoi un cabinet en Kamba? Papa Kulutu atali bango atuni bango pona bino Nkamba na eshiki église Kimbangiste ezali nini nde oyo azalaki lokola leader na bango to porte parole na bango molobeli alobi papa Nkamba c'est le siège international de l'église Kimbangiste. Bozotuna pourquoi un cabinet en Nkamba? Soki Nkamba ezali siège c'est que cabinet oyo efungwani na Nkamba eza même na pouvoir ya diriger ata yo. Alors elembisaki bango mais tango to bandi na moke bato babani kozwa mikanda ezouta pa ya papa Mfumwa Mbanza bato ya musika babani koya papa akomi kokoma papa akomi na cabinet tosepeli po tokoya topesi papa eloko sini eza te toye kotika eloko na Nkamba sini eza te mais lokola toye tobani kozwa mikanda ya papa tosepeli. Alors bango na bitumba na bango biso pe toza kobunda kaka na ndenge lelo cabinet ekomi kotambwisa mokili mobimba ndenge papa Kisolokela alobelaki yango cabinet oyo ya Nkamba ekodiriger mokili mobimba. Donc papa nakanisi likambo ya cabinet ezalaki bongo na komba tata mwana mpe molimo santo. Amen. Lelo eza dirigé par nani? Papa Simoki Mbango Kiangani papa. Jeune oye. Oui papa. Lelo ezali dirigé na nani ye?
donc makambo na ye nyonso intaza kodirige yango. Donc tozala bana bososoli koloba ete lelo oyo nzembo asengaka ntango nyonso tokoyemba na biso yango te mpo ngonga si ekei. Faites-moi confiance. Eza ndenge wana te. Makambo nini eza na kati ya nzembo wana. Akokotisela biso misala na Yerusalemi. Misala wana yango nde kokende mokili mobimba. Eza boye te. Elelo tozwi misala te. Boye ya INPP awa na Nkamba. Ba jeune tokozala ibele. Donc, tokozala na ba formation mibale. Oyo ezali éducation morale. Donc, tokozala bana botos. Pe ba kotisili biso école to ba atelier oyo kopesa biso lisusu mayele. Donc, tozwi na bonzambe na oyo kopesa biso misala ya maboko. Eza boye te. Wana esengo te. Yengo alobi ete tozala bana potos. Okoki kozonga nono ko mukolo. Merci. Pona mukolo na lelo oyo toza kokanisa maloba ya lobi ya papa Mfuma Longo ndenge alobelaki yango. Na date wana nde le 2 janvier 1889 dire que papa yangenda apesaka pouvoir nyonso na papa Mfuma Mbanza, papa Dialunga na Kiangani. Atambusa biso na bunzambe, atambusa biso pe oyo kobongisa banzoto na biso na tina na misala. Nde manso si elobami. Kasi ye alobaka boye. Tango bokotikala batu mingi bakozala na ntembe, papa dangi natika koloba ndenge wana te, atoyoka kiyango te. Mais soki botie maloba na biso, ndenge totikaki na babande, ndenge totikaki na kambo nyonso ya enregistreur, wana ntembe ekozala lisusu te. Yango mpona mokolo na lobi, tokoyoka bato ya presse, kambo nini obango bazwi, oyo kopesa biso mayele, presse. Tata Nzambe Nkoli le Santo, le 2 janvier 1992. Le pesamani na batata na ba mama pote baya kubimisa maluba oyo okanisi mpana biso. Tosito okayango na mato ina yo moko oyo za présent. Et puis tu allez présent na bango moko pia. Ma oyo malingi yo tikate masalama. Na babande penda soka na mango binunde bozala la biso na 13 mwana pia ile Santo. Amen. Ma papa na ba mama nazali na makamba spécial na luwana binute. Matango kuya sokoto zale bisusu na mokilite. Pamba tetu zalo koleka to yaki mobembo. Soko bokotona me papa tango alingaka kufa libaki nini? Botala kaka manso oyo na kulubaka na binu mukolo na mukolo. Lobina lobaki, mukolo mayenga na lobaki, mukolo nyonso tuna kulubaka. Maoyo na kulubaka yango na nde izali ekandule na biso. Bolingo mibeko misala. Makamisa toyo soko bo néglige yango de passe na biso kusilate. Pamba tete tozali komona yete solo Nzambe azali vivant. Alingi biso mingi. Njo tuzali pasi. Kasi mulimu na ngai nazana makasi. Kasi na njutu moya kuvanda ezalite. Moya pe na kotala manta mulai na kokoka te. Donc mala mondenda zalaka toujours couché. Or kana kulala wana moya te. Papa kulutu pe njoto ni za mala mute. Azali na pasi. Papa Mfuma Mbanza mpe azali njoto pe makasi te. Azana pasi. Est-ce que tango yo Nzambe yako bo alimaki ete bisumisatu mala mondeto sana maladi. Azana posa nini? Oye lingi yango wana. Ekusalama. Oye lingi bisute. Ndenge tusito lobili. Mukolo
mokolo soko tozali lisusu te botuna te papa tekaki de kamonini na kati na mabondele na kati na maluba na biso ya mokolo no mokolo ezalaka message oyo tokopesa kambala na mbala na baoyo tozali lisusu te na bino bozali présent na baoyo bazali koya pamba te mokumbo oyo ezali na biso ezali mokumbo moko monene ya makasi yo na ngai tondimi nde tolanda tata Simoki Mbangu nzela na ye ezali na banzube ebele ebebini bato bolandi tata Simoki Mbangu solo na kulobaka ete bozali ndenge mosusu pamba te nzela na biso ndenge yango eleki pasi na banzela nyonso tu bakoseka yo esika nyonso kokenda seko baoki yo ozali kimbangisi bamona yo zoba et pourtant yo ozali zoba te oleki bato nyonso tu wana mayela na ntina nini omiponi ni nzela oyo kulanda muntu mwindo alungo wapi sikasika wa naza kulandaka ndenge nokuzalaka mwa ntango susu na mbeto na kulandaka mwa makambo ebele natali muntu mwindo sika nyonso ti azali kaka zero bato na mayela totundi na bango bato oyo bakokosala exhibition totundi kasi pate tosala likambo moye te eloko nini ezangi biso soko mayela mazali toye kone bien mingi mayela na biso wana tokokosala yango application mpote ebimisa ndenge tokendaka koyekola kasi moye ezali na biso te mpona nini eloko ezangi biso ndenge yesu alobelaki ya solo soko tolandi ndenge wana ndenge yesu alobaki ete toluka liboso bokonzimbo ya likolo masi bakopesama na biso mpona boluka bokonzimbo yango bozala na bolingo bozala bana na mibeko bozala bana na misala bakondisio misato bapesi biso yango wana nde kokumisa biso bato minene soko tozangi esika wana tolinga te mpasi na biso ekusila te tokotikala kaka bele na pasi na biso boye tozali kokende ndenge na sina lobili tozali bapaya moko mosusu papa kolo tokokenda obe papa mfuma longo obe papa mfuma mbanza tokokenda papa te toyaki awa kotambola tovandi na bino bosi bomoni biso bosi bosolo na biso bolakisi bolingo na bino epai na biso bolesi biso bolatisi biso ebosali yonso tu ezalaki na biso mposa bosali biso yango lelo oyo ezali le 2 janvier 1992 bino boye koswete biso bonne année ya solo totondi bino botonde ndeko na ngai bazali te kasi tozali amate tozali motu moko to reciprocité bino de kambango tika te tata nzambe na moboyo tobandi abatela bino ateya bino mpenza makasi tolongolana na bomutu tozala na bolingo moko ya kosekana te tozala na bolingo ya hypocrite te nde na libanda olakisi bolingo kasi na kati na mutima na yo olingi na yo te banda tango wana tobeti mabako donc ekoki na yo na ngai nde tolakisa tolingi moninga na kati na mutima na libanda te pamba te soko ozali kosalaka hypocrite ekokute yo cher ekolakisa yo mpasi kuleka yango wana tokimaliwa mobongiso mosusu mozali na ye te eza na biso te pardon bele ye moko tata nzambe nkolo yezu eli mosantu akosalisa biso seni mobu mobimba topesi yango na ye nzambe tata na nkolo yezu eli mosantu batambola na biso elongo babongisela biso po ate tokokisa mikano na ye soko tokokisi mikano na ye nakanisi maoyo makudenga biso tokozwa yango bolingo mibeko misala bosi bokaki yango banda mikolo toujours nakotangaka mibeko na tongo bokotanga mibeko kasi eske solo vraiment toza kosala yango ekomi na biso matata atosi tomesani eba mosusu meme tokenda ndako ya nzambe otangi mobeko moko balobaki na yo totanga mibeko nyonso tu kasi mbala na mbala ntango eza na biso te ntango si eleki tokotanga mibeko te tanga mibeko pamba te epesama na yo mokumba mobeko moko otika te tanga nyonso tu otangi yango ya solo
olobi ete me yango ekomi routine routine ezali te pamba te tozali korenouveleke mokolo na mokolo attachement na biso na ye nzambe kasi soki olobi ete otangi mobeko moko obi mibale obi misato oyo mosusu otiki ngai nalingaka botanga mibeko nyonso to mobu wa 1992 malamu nde totambola na yango mpenza ndenge nasi nalobi botona te kasi papa atikaki makambo nini soko na ngai nazali kokufa obe papa kulutu obe papa mfuma mbanza bokutuna kasi ye papa atikaki likambo nini ntango alingai kokata motima alobaki nini kuluka wana te bolingo mibeko misala bible mobimba wana ezali ko na kati donc likambo wana bobusana yango te sinon vraiment tosepeli mingi na ngai na bandeko na ngai na basi na biso na bana biso nyonso totondi bino botondi ndenge boyo kotonda kati na lupango ya solo ceremony yango epesi ngai émotion ambate ndenge bozali ndenge bolatili elakisi ete solo bolingo eza na bino mingi donc sika wana tekate tata nzambe akumisama abongisela biso pato tokokisa mikano na ye sino nazananga na makambo kuluba te na mboyo tokanga mapeza diboke pamba te totonga mokili mosika tozala ba hypocrite te tozala awa ale on peut likambo moko ezangi ok c'est faux ekukaki nde tokukisa manso pate totambolisa mokili mwa biso ndenge nzambe apeseli biso yango kasi pana tina l'orgueil il faut ngai mutu wana yete ye kona yete il faut ngai kaka soko tosali ndenge wana nde ngai kaka moyen ezali te toyiba malamu ete oyo mpe azali nzambe lokola ngai moko soko topesana na ndenge wana kilo antuka tata nzambe na nkolo yesu ni mosantu akosepela biso sino na tokosenga kimia na kati na mokili mwa biso na kati na afrique mpasi ezali na kati na afrique mpasi ezali mpona nini mpona bozangi eloko wana toloki bokonjwa likolo liboso te tokolukaka yango solo apamba te totuni na banganga nzambe ya ndenge na ndenge baspesialiste batundi kasi pamba te tosi tomesani kolataka biloko ya bango banda ntango wana tozalaka bamumbu toyebi na biso kotanga français koluba minoko ndenge na ndenge wana tokanisi ete tokoki te eloko ezangi biso donc esika wana batata na bamama totia molende tobondela makasi mpo ate bolingo yango ebima kitoko ebimisa mbuma kitoko mibeko tosalela yango misala na biso totoni na misala na pesi bino longonya solo na kati na mikolo oyo namoni nde ndenge bino bosali bino batambulisi ekamwisi ngai namoni nde bozalaki baentraîneur ya solosolo ya bandimi bamosusu tobebisi kasi bamosusu topesi bango mateya ya kitoko yango wana nde ekomisi biso na mokolo malelo mosala mpe emonani napesi bino vraiment longonya bino nyonso bonane tata nzambe na nkolo yesu eli mosantu na kati na bandako na bino na kati na famille na biso la famille africaine la famille européenne américaine asiatique ou bien océanienne bisi nyonso tozala liboke po tokomisa nzambe na biso sino ndenge nalobaki lobi ntango ya kosenga bolimisi esi ekoki mikolo misumu epesamani biso tokopesa bino programme ndenge ekozala à partir de lundi nde yango wana nde programme tokosalela ndenge ni tokosenga bolimisi esika na tata nzambe na lisumu oyo tata Adam na mama Eve basalaki nalandi yango na tongo eselenga lisusu mpasi pamba te tokuku ndima te nde likambo biso tosali te mpona kosengela yango bolimbisi kasi tokosenga bolimbisi pamba te ntina ezali likambo oyo ekangamaka na grand-père eh bien neveu ou bien arrière petite famille azana poids tokolongola likambo yango. La victoire est certaine comme Benjamin Makolobaka. Car la cause est quoi?
donc vraiment soko bolobi di kabondego na kati na mutima na bino bo banga na bino te na ko sa bino solite na kogo kuzala rose chrétien te na kana isika wana banga ko bilo ko allez coup de pied bo banga na bino te to kolonga na bino bilo ko na bisu te yango na jungisi muntu mwindu sima moya kolungola bilo ko na yewa na ezalite yango na malamu ndeto entraîner mutu wana na poussière poate bato bakima soko ba yoko kuta bino boy e ba busu to zali kakawa ya kanisa bumbani ba visiteur na ngai bazali ko surveiller la côté yo kanisa ne ba hili yote seno ba kimbangi soye kimbangi soye kimbangi soye donc bobanga na binute tozali kokende pamba te bawo kita kosenga pardon ayi nikamwana balumia nzambe biso kozala wapi kasi yaka kumila kisaka komo kumune ito bongisi komisa kaka kumune to koyamba yoka kayaka sinon tobanga te. La victoire est certaine car la cause talana bango ngono bango mitano kuna pe mitano mpana nini secret lungwa bobanga na binute to bandu kokende esika wana batata passer ba mama bino nyonso tu bandimi nyonso tu tokitisa mutima etika batu wana bakoya komitika kaka bango moko ngana kana kubenga bango te tata na ngai kana kubenga bango yo muntu mudo kokenda wapi okulekela balabala nini yo muntu mwinu zala mayela na yo ndenge yo lingi yalukuta na yo okenda kusuka kaka bongi sa biloko ndenge izal kulingaka biloko na wana izali nil na rien yangwana ba mama na batata to banga na misute to sito longa kina bisu tuzali ko senga kaka bolimi simpate ajungi salabisi eloko ya mutuya oyo wazala ko lelawa sino zako vraiment wazala ki tellement profond na maloba bino bolubi e kotelenga na mutima malgré mizala kusala nga pasi kasi yokusila kaka tozana like tenzamira bisu akokumbisa mekano na ye akosalisa bisu yasola baba kuluta zana pasi papa fuma zana pasi ngai makumpena zana pasi kasi nakulubaka na papa sala na ngai mwana na yo ndenge yo lingi asala ndenge ilingi ye oya bisu ya zala bomuto seno oya ye tozali sûr et certain que Nzambe akokosa bisu te tika te tata Nzambe vraiment pamba la bino nyonso tout à travers tous nos enfants ezali te kampana bango pamba la kaka bana na ngai wana buti na musuni bino nyonso tout balandi matambi na ngai pamba te papa simu mango lubakete denge da kokanisa te pamba te ngamucho na buti na musuni bila kufungula njila pato okota mérité sokolani matambi na ngai ndako na ngai izali ayo donc bana na ngai bino nyonso mozali awa na bino watu na buti na musuni na baoyo na buti na mulimwe bino nyonso tu bozali esika moko tika te tata Nzambe na nkolo Yesu limu santu apambola bino bozana na nguya na makasi bokubima wa tete haute pona bazuzoba wana kukumaka makambo wana pamba te bazali vide il n'y a rien dedans mayele bango yakola kana université ya kasi akumawa uvaliza diplôme ake kwa fichier na kati na ndako oyo diplôme ya musala etikengo na putu pona nini azali vide azali na ye vide tukache tata Nzambe akumisama Nzambe tata nkolo Yesu musantu bakumisama maluba na bisu banda tongo se okaki moko tango yake kufukama pata lubete tata na ye yompe ujili bisu tina lero ya 18h15 ya solo bolingo na yo munene
tosi tosololi makambo ebele na oyo mpe bango baleleli osi oki papa bele musuni oyo soko yango esali pasi nde tokomela pasi mwana na yesu akufaki na ntina nini akufelaki mpo ate toujours kubisama eyi malamu ete oyo tolandaka akufaki biso mpusa ezali tokumisa bana nayo esika elaka me mokati na likambo ezali kaka yo nde esalisa bana na yo bongisela bango kokisa bango po ate biso banso totambola lolenge moko pamba te ntango akosenga bolimbisi esi ekoki mokili motelanganu moyen de susu te pamba te basekret na bango oyo babengaka basociété secrète nyonso ekobima pwelele muntu akobumba na aza lisusu te banda ntango wana okoyiba banani wana batambolaka na solo banani wana totambolaka na basociété secrète na kati na likambo ya tata nzambe tolobi kumi na nzambe solosolo kasi na kati na mitima na biso tozali na biso basatana yango na nzambe bongisa likambo na yo kokisa yango po ate muyini mokolo wana akuka kuzala solo na soni ndenge tosi tolobi yo moto yaki na biso jongisa mokomoko na ndako na ye na kimia bele tosengi kimia na kati na mokili mwa biso na kati na nzoto mpe na milimo na biso na kati na mokili mwa biso na butu elakisinga likambo moko na kamwi enayibi te ndenge nini yo olobili yango mpo na conférence nationale souveraine olakisi ngai 3 5 et 15 na kamwi nayibi te ntina malamu nde olakisa meme na ngai te kasi bana no bazali ebele awa lakisa bango chiffre 3 chiffre 5 et chiffre 15 yango elobi nini pamba te biso tozali na biso bakufa miso yango wana tata nzambe nkolo yesu mosantu toza kosengaka ete mokili mwa biso ezali kado yo nzambe opesi na biso nde tosalela yango tolela yango tolatela yango maso na biso ezali na kati na mokili oyo pamba te ezali paradis terrestre bato bandimi te yango wana confusion isi ekoti na bato wana babengi ngai vampire sorcier rosicrucien magicien franc-maçon nyonso to wana po ata kozipa mabe na bango kasi etikali moka ekobima yango na nzambe tata nkolo yesu mosantu tosenga mokili mwa biso kimia afrike mobimba tika te yango eza na kimia Europe, Amérique, Asie na Océanie yango mpe ezala na kimia na kombo na tata mwana mpe ali mosantu amen. makambo nyonso wana ezali maloba ya papa Mfumalongo papa Diangenda Kontima kokanisa mokolo na ye ya lobi le 8 juillet 1992 ndenge atikaka biso oyo ezalaki na le 2 janvier na mobu wana mpe oyo elandi wana ezalaki na le 12 janvier 92 kuna na centre d'accueil biso nyonso bakimbangiste ntango toyokaki eke papa Mfumalongo papa Diangenda aprononce départ na bango ndenge bakotika mokili oyo biso tomonaki ete nanu tokoli te bapapa bazala nanu soki tokoli nde bakokaki kotika biso yango emonanaka ete biso bana na lingomba tosangana tosenga bolimisi epai bapapa so totambolaki mabe balimisa biso po ete batika mokili oyo te tokola nanu kasi ndenge toyoki réponse na ye eke oyo elingi nzambe tika ete salama oyo elingi tata kolakisa ete papa Simoki Mbangu tika ete esalema yango emonanaki ete na le 17 mars na même année papa Kisolokela atikaki biso te lobi le 8 juillet na même année wana nde papa Mfumalongo
papa dangenda tika kabiso yeto tikalaka na papa mfuma mbanza papa de alunga na kiangani ndenge bango moko balobelaka yango na ngai particulièrement ebandaki kosala ngai pasi pamba te na 1985 le 28 septembre tango papa de alunga na konetaka accident afandaka kuna bana na mois de septembre wana kino le 2 décembre tango ayi kozonga de bango nyonso misato bayaka nzela moko olangamu natikalaka na nkamba nayambi bango ye papa mfuma mbanza tango bakabwani ete papa mfuma mbanza ase reposer to continue na chambre na pesi rapport ndenge totikalaki na ndenge ayebisaka ngai ke ngai namoni nakozala lisusu te ngonga na ngai kokufa esi ekoki kasi sekre nayebisi yo bombaka yo moko ata mama na yo koyebisa ye te bandeko na yo koyebisa bango te pe bandeko oyo ya ngai donc papa kisolokeli na papa dengenda nayebisa bango te bima kende kolala na yo bima na porte ya nsima bato bamona yo te ntango natelemi na bimi nakomi libanda vertige esalinga makasi na likama monene boye bango baza banzambe balalaka te natala papa ditele ya yo papa mfuma longo papa dangenda aza kobenga yo kuna nazwi ba instruction naloba na mutu te namonana na mutu te bon nazwi mwa retard mpona korépondre natala papa dangenda ye moko atelemi liboso atetamanga wana aza kozela ngai nake kofukama abia bato mosusu bamusicien bazwi biloko ya kolia te papa biloko ya kolia ezali mais nazomona courage te ngai courage eza nango ozo koregrete mpona papa ndenge azwaki azoki ngai papa likambo moko eza te tokotana na ndako tokoti na ndako papa kesoleka alobi mbenza du qu'est-ce qu'il y a papa likambo moko eza te non oza na likambo loba. C'était le 2 décembre 1985 alobi papa ayebisi ngai ya kozala lisusu te azokufa kasi nayebisa bino te ale tokende bango bazalaki place mama kwaki ada komelaka tokiti tina ndako na ye ya kala mise totoke protocole azalaki wana afungoli porte tokoti na chambre esika papa mfuma mbanza azalaki papa mfuma mbanza azwi mwa pongi papa mfuma mbanza papa kuluta benge kyangani papa tanga afungoli miso atala bango mibale liboso nga na nsima ye moko amoni kaka ayi mwana oyo akoki kopanza sekre likambo nini oyebisi mwana papa mfuma mbanza alobi nga nalobi nanga likambo ya mwana te mwana alobi ke oyebisi ye likambo alembenza loba papa alobaki ye kozala susu te papa mfuma longa alobi te mbutaki angani toyokanaki ndenge wana te toyokanaka ndenge wana te toyokanaki ke mbuta kokende liboso donc papa kesolekela kokende liboso ngai nalandi bongo ndo oya koklotire kosisi makambo nyonso tikali kobongisa lingomba eza ndenge wana te papa mfuma mbanza alobi buna ndenge wana kasi na ye
nayebisaki ye makambo aloba te kasi aye koloba na bino bato yoki yango bolimisanga kaka ekosala masusu ndenge wana te. Nga nayebaka likambo wana avant kasi lokola bapesaki ngai instruction naloba ata na bandeko te ata na bamama te nabomba likambo na ngai yango papa mpo na ngai natelemi wana na mokolo na lelo kombo tata mwana mpe tata molimo santu. Merci Papa Mbenza. Merci Tolandi Maloba ya Papa. Tolandi pe Maloba Bambuta. Et l'axike Moussala Tozo Sala. Toko Sepela. Toko Sepela pe Toko Sepela te. Sika to telewinde yangwana. Pour le acteur, cela est le Selemi. Bango Lobakian. Puis surtout qu'il kasi Rotonga Yelu Selemi. Il y a volonté toujours cela est ma bête est malam. Toyokani hein? Kasi bato songi bazali te. Salabalati bazali te. Bongo Tobia. Tolanda bango? Toto Sarabiso, à niveau de Kominango, il faut faire la marambo ebele. Pour aller l'eau, to silisi, na combat tatamu, na pi tatamu le monsanto. Amen. Imbangis moye, bajemoye, tokolonga te, bika tokubike no moko, twatonda mawonso no tutambudi, toka mavovelenge, tata ministre, Yemomo Mizivova Tata Nzambi mfumu Yisu ye tata mwanda velela tukubike no moko totonda mo munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ba protocole comme c'est la biso basani présence batata epai bamama epai sasana batata awa sana bamama mama présence. Awa batata kuna bamama. Présence. Batata epai bamama epai. Présence kotoyo batata. Batata kotoyo kuna bamama. Présence. Batata toleka na sani uya koto. Présence. Batata epai, bamama epai. Mwana na biso to bana na biso batika kabiso te. Partout. Présence.
Bato na sani na bango. Bato na sani na bango. Présence. Présence. Mama pasteur soki musika mingi sani mususu ya pembeni ezali. Voilà. Présence. Olongona est, oketina l'ouest. Wape moye. Présence. Tokende na mute. Towelela kalibondeli ya suka. Ezalaka nécessaire. Présence. Tata Nzamba talaki bandelité. Suka. Présence. Honorable Olandi Yomoko, l'implantation ya NPP na kati ya Nkamba. Ole okende kolukela yango soki na Boma e, soki na Kinshasa e, soki wapi sur place yango. Sur place. Na présence. Simandako na yo. Kuna tena Nkandebola. Centre de formation professionnelle. Simandako na yo. Centre de formation professionnelle. Bon. Andiabola. Toleka na spécial. Tolingi toleka na spécial. Kobanda $5 papa sana batata yango. Kobanda $5 tito koma na $100. Kobanda 100 000 francs tito kita na 1000 francs. Pourquoi pas na 50 francs? Nyosombo. Nale kotele maliboso. Toleki na spécial. Batata oye. Bamama oye. Bajene oye. Nani akotele maliboso na $100 na $20. Mwana batata azokoya. Mwana batata azokoya mama yaka. Batata $50. Ouais, yama président. Batata $5. Ouais. Mama. Batata. Ah, kende kaka. Okay. Mama 1000 francs. Olongoleni. Oh, 5. Olongoleni. 5 000 francs, 10 000 francs. 5 000 francs, 10 000 francs. Yamba tata, batata. Batata. Maman 1000 francs. San nemlongo kuna. Obosani san. Yamba batata 3000 francs. Ouais. Batata $30. Ouais. Batata 10 000 francs. Batata 5 000 francs. Batata 1000 francs. Batata 5 000 francs. Ouais. Maman 2000 francs. Tali bisoté. Batata 5 000 francs. Ouais. Banani. Bakolonga batata. Oh! Yamba batata. Kabinda le terrain. Batata. Le 8 juillet, yamba batata. Batata $20. Ouais. Batata $10. Ouais. Le 8 juillet, yamba batata. Batata 10 000 francs. Ouais. Batata 1000 francs. Ouais. Le 8 juillet. Hein? Le 8 juillet. Batata 5 000 francs. Ouais.
Batata 140 $. Ouais, 140 $. Batata 5 000 francs. Attaquez. Ba maman 1000 francs. Ba maman 3 000 francs. Ba maman 20 000 francs. Batata 2 000 francs. Ouais. Ba maman 5 000 francs. Ba maman 1000 francs. Et t'as libi sauté. Le oui, j'ai. Ba maman 5 000 francs. Et t'as libi sauté. Ba maman 10 $. Et t'as libi sauté. Le oui, j'ai. Bien. Le oui, j'ai. Mais le 7 j'ai. Boye, bien. Batata 5 000, ba maman 5 000. Mwana mayele. Ba maman 2 000. Mama. Mama. Ba maman 1000 francs. Y'a ça les gambango. Ba maman 2 000 francs. Attaquez bango. Ba maman 5 000. Attaquez bango, mwana. Batata 2 000 francs. Ouais, mwana batata. Attaquez bango. Honorable. Attaquez bango. Tokotuna na biso pe mutuna. Tuna no papa. Et pas ba mama. Ba maman oye. Ba maman 5 000 francs. Tango topesaka ba mariage. Pasteur akotuna. Nani akoki kokanga ngai nzela. Po ete napesa libala peto na bato ete. Siko bene pe ba mama nani akokanga batata nzela. Na poko elelo po balonga na bangote. Ba maman 5 000 francs. Ba maman 5 000 francs. Batata 2 000 francs. Ouais. Na le 7 yo. Batuni question. Batata 19 000 francs. Ouais, 19 000. Pense à la 20 ans. Ok. Ba maman 6 000 francs. Maman Aurélie, paie sa réponse. Nani akogo kanganzela po batata ba gagner te. Batata 2 000 francs. Ouais. Ayi mutazate. Na yebite. Ba maman oye. Nani akoki kokangela batata nzela na poko oyo balonga na bangote. Bete de sa maman surveillante. Maman surveillante, mdabe ko kanganzela. Oye kanganzela, batata ba gagner te. Oye kanganzela. Maman 2 000 francs. Alobite, ngai malombo. Alobite, ngai ngai. Tala makam. Alobite. Batata 2 000 francs. Tolongoli 2 000 euros embouteillage. Batata 3 000 francs. Mutune nani akoyoka nzela. Na laisser tia lelo. Batata 2 000 francs. Ouais. Batata 1 000 francs. Ouais. Yamba tata. Aza wapi? Ya surveillant. Yale. Batata 1 000 francs. Ouais. Et t'as libinoté? $100, $50. $100, $50. $20, 1000 francs. Azawa Azoya, yewana Azoya. Azoya, écrivain. Kokumbu écrivain noir. Batata 5 000 francs. Ouais. Ça n'a pas. Yamba tata. Tata servi. Batata 5 000 francs. Ouais. Nani abangwa aïe. Nani agokanga nzela. Batata ba gagner te. Tokotala. To balingi ni tu na balingi. Nani agokanga nzela. Ba maman $10. Ba maman $10. Toujours c'est la non. Ba maman $10. Toujours c'est la non. Ba maman $20. $50. Batata $10. Ouais. Batata $20. Ouais, tolongo na $20 ya mama. Tolongo leo. Nani akoki kokanga nzela. Mama kia. Mwana batata. Nabosa na gi mwana batata. Hein? Donc yé Yo kadesi. yo Soko songe pa ba mama na bino na 4 000 ne balongi. Allez, tata, attaquez. Ba maman, papa combien? Batata 1000 francs. 19 000. Ba maman 1000 francs.
Maman, c'est là dans 4 millions de dollars. Batata 2000 francs. Télémon. Boyele bimbelekela. Ah. Ezanga kimile. Ezanga kimile. Boyele bimbelekela. Wewe kananjela pour batata baganite. Bon. Wewe kananjela? Hein? Combien? Pour ça. En tout cas, Maureli, ata na mili na bino wana, ata moke kosala beko na ngomba ya Golgota. Kimbelekela mili, chance ndi yangoyo. Chance na wonda ngoyo. Papa wila tindite. Kimbelekele mama esi ekomi. Papa wila tindite. Papa wila tindite. Voilà. Papa Nsimba Mayele kotoyo déjà ba mama ba brûler ba étape. Na kimbelekela. Tala musuza ngola Papa Nsimba. Tala musuza ngola soya. Tala musuza ngola. Pesa kuna. Pesa kimbele koto. Et renforcer kuna. Et renforcer. Voilà, renforcer. Ah. Toboya voilà tous en reposaté. Tous en reposaté. 11, 12, 13. Tolinga dia kabila te. Tous en reposaté. Hein? 36, 37. Tous oraga. Ah, on peut si. Ah, tous oraga. 41, 42. On peut si combien? 49, 50. Zoa mwana na biso. Zoa kimbegela mwana na biso kuna msusu. Mwana ya kopesa mbala moko wa patata. Bagisa. Mwana. Ba mama 1000 francs. Combien? Zela, je me suis engagé papa fils. Mouta Bordeaux. Mouta Bordeaux. Malgré malgré vos efforts. Ba maman 5000 francs. Ba maman 20 000 francs. Ba maman 1000 francs congolais plus 1000 francs CFA. Ya banani wana. Entre-temps, communiquer bana misatu, bamanianga, bana grand Lukaya, Kasai ba mama 2500. Babengi silingomba mobimba. Lobi togemela tikuna na kanjabola. Bana misatu bona komelisa bati. Waza bakasi. Lingomba mobimba. Donc na kanjabola. Batata na ba mama. Lobi. Soki okokufa no nzala. Na tongo eza yo moko. 8 000. Kuna na zumbu ya kela. Tie kozala kuna na konti ya zunga. Okende kuna na nkande ya bola. Bana misatu. Tie kozala kuna. Donc soki lobi. Omibomi na yonzala. Yomoko. Obengo tambula. Asugi wana te. Bana misatu asugi wana te na ti. Na kodia. Honorable. Bana yebisaka ke nalingaka te ba mama ba pola quelque part. Ba mama 3000 francs. En tout cas, ngape defi wana soki kote oyo na gane nanga kote mususu fona lembisa. Plus 3000. Donc bimbelekela batata 70 000. Ba mama 81 000. Donc ba chiffre c'est significatif. C'est significatif. Significatif. 70 na 81. 81 de garçon. Mais bon 71. Mabienga siko mabienga.
Communion. Mabienga. Communion. Honorable Mabienga. Ah, tata Siliki a bien gagné la gâteau vert. Batata 2000 francs. Ouais. Donc, comptabilité. 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 Ba mama yaka la bazate. Ouais, tu comptes qu'on a divers. Nous balingi ni toto ebate. Non. Non. Bolingi ni. Bobanga te. Batuni bolingi ni. 10 dollars en francs. 10 dollars en francs? Bongo. 10 dollars en francs. 10 dollars. Batata 13 000 francs. Ba maman, 10 dollars en francs. Ba maman, 23 000. Voilà. Allez. Yamba tata. Mama tala. Mama tala. Ok. Allez, façon. Donc, bon, ba maman oye. Oye. Match esili. Po héros ekomona na tena ngambo na bino rien. Batata 50 euros. Ouais. Avec un leader. Esili to clôturer. Et où tu Suisse? Comptabilité. Batata va aller pour guider. Comptabilité. Batata, le 8 choses à batata. Yama tata. Batata 10 000 francs. Ouais. Match batata. Bon. Batata oye. Ba mama balobi soki tembe. Bobi masuna kwanza. Bobimi na ba sefa, bobimi na ba euro, bobimi na dollar, me bopoli na kwanza. Batata oye. Soki tembe bobima na kwanza. Comme ça, vous gagnez en tout et pour tout. Cabine, c'est le terrain. Cabine, c'est le terrain. Cabine. Batata, oye. 5 000 kwanza. Ouais, cabine. Sikoyo mena bino ba mama. Bosala boye moyete. Bon. Bole Mbappé na bino rien mbamba kaka na Yesu. Boba mama oye. Soki tembe bino pe boya atane fiske na 1000 kwanza. Boya atana 1000 kwanza. 1000 kwanza. Papa Willa tinité. Après 3 jours. Papa Willa ndoro après 3 jours. Après 3 jours. 1000 kwanza. 5 000 francs. Ah, papa. Mama yakala yemu de bitumba. Mama yakala. C'est bienvenu. Bienvenu. Maman 10 000 francs. Mama yakala yemu de bitumba. Maman 10 euros. Ah, bon, ok. Maman ye. Bomona ni na 10 euros. Sikoyo boya na 1000 kwanza. Boya na 1000 kwanza. Batata 10 dollars. Ouais. Papa bienvenue Landala. Landa makamu saleme. Tolongo lion. Tolongo li 10 000 Le sœur bienvenue. C'est bienvenu. Sœur bienvenue. Ah, épouse Yemogalobi. Ah, épouse. Consigne. Tata Tindio. Yogaza azokabula, azoloba. Ba maman combien, ba tata combien? Bon. Et là qu'on a félicité à Saleli bo maman. Ba maman 3000 kwanza. Biso. Yo pose okay kuna na ngambo wana. Ba mama 2000 kwanza.
Gana ibeke la God. God is our God of mama. Na muna ki God one. Oh, you listen to? Bamama 500 kwanza. Bo batata oye. Oye. Batata oye. Bamama balobi bo poli na 500 kwanza. Ah, oh, voilà. Batata 5,000 kwanza. Kabida, otumuli kabida, kabida tamogi. Batata oye. Oye, 5,000 kwanza. kabinda. Watumule kabinda te. Aish. Papa, foudroyer banque, foudroyer. Bon, bamama oye. Oye. Nazongisi bino susu na esika wana. Batata, non, c'est pour les papas. C'est pour les papas. C'est pour les papas. Orientez-les, c'est pour les papas. Papa, 50 € batata. Papa protocole kamunini. Attention, Bon, attention. Attention. Attention les ouïes. Bon. Attention. Batata oye. Oye. Ba mama oye. Bon, ba oyo bakoya na 10 000 francs CFA. Bagani. Bagani. 10 000 francs CFA. Siko tolongo na Angola, toke na Brazza. 5 000 francs, 10 000 francs CFA. Comptabilité. Comptabilité. Oyo bazosala discussion ya mbisi kuna banani. Bakola mbisi. Mbisi na yeti. Bakola kodise mbisi. Click. Makambo nini? Mbisi, ela 50. Bako bayela mbisi biso chemba. Kasi. Esa bongo. Ba oyo bakomona na 10 000 francs CFA, bangonde bakolia mbisi. 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA. $10 000 francs CFA. Yama mwana. Yama mwana. Soko zale kote. Yama mwana. Batata 5 000 francs. Ouais, mwana. Ah. Mwana. Vanda na mwana. Yango soko na classe. Baba 4 000 kwanza. Ah. C'est pas fait soi qui est. Pour dire pas manger de pagola qui est. Mama, limbisanga 5 000 kwanza bino boyena 4 000 kwanza bolo baka bolongoli yango. Balongoli. Me 1000 wana eke na bino. Là c'est kabinda vandi. 1000 wana eke na bino. Kotumula kabinda. Mpaka boyana 10 000 francs CFA. Ezala batata, ezala ba mama. 10 000 francs CFA seulement. Nani à côté le manango? 10 000 francs CFA. Bako uta wapi? Oya zalaki nango asi akendaki. Comptabilité. Ah. Tata yaka no, yaka no tata, yaka. Yamba tata, yamba. Tata yaka no. Bino bokani si yende azoya nango. Azoya kaka. Batata 2 000 francs congolais. Ouais. Batata 2 000 francs. Ouais. Félicitations. Courage. Ah. Tintania sens unique. Eh bita. Il est où j'ai batata. Batata oui. Oui. Pour 10 000 francs
sefa emonana na ngamba bino batata épouse aye loba bozonga na tadi épouse aye bokende kosala beko épouse aye épouse aye bamama 20 000 francs c'est pour vous gagner épouse eluka bitumba épouse comptabilité kokende musika toyoka ndenge batata bakotombokela yo nani lisusu akoya oh ye nde oyo toza koluka ya kowa le dirigeant kende bamama 5 000 francs po boganye baza po boganye donc krik makambo ezali awa mwana tomboki telema na mama mwana tomboki telema wana kokima te mwana tomboki bamama 2000 francs mwane a changé yonde mwana batata bamama 5 000 francs mama avandi te bitumbonga fola kota oka yo na libanga alingi tule nani batuni so lingi nini bamama 5 000 francs donc crik ete limiso te makambo ezali awa ndenge omonaka bamosusu ake na hôpital donc kokota kaka so kokota na salle ya consultation si tobengana ye leka mama yakala kende mama 10 000 francs kende yesu tobengana brebis égaré comptabilité yo de comment brebis égaré allez tellement sikoyo mola makambo attaquez batata $20 nyoka ya mose efase nyonso wana mbilinga na nyonso wale honorable donc esengo nyonso oyo epa na ngai rien lokola 10 000 francs CFA nano emonani te ezala na ngambo na bino ezala na ngambo na bango nyonso bisengo nyonso oyo bana azokipe yango te batata oye na 10 000 francs CFA pe bakoya lobi bakati alobi batineneli baprotocole kaka bayaki nani papa de la ville papier si eyaki score bimbelekela elobi nini bimbelekela elobi boye bamama non biso batata depuis totelemaki na 70 000 bamama bakomi deja na 85 000 babeti maboko félicitations po bosali histoire na premier trimestre bamama bapesi bango musuni biso tozolia nde motema bamama luwilu me luwilu kalukadi mokiadiko koba ete bamama baganye na kimbelekela na ntinsani batata basali plein
kasi mpe bamombe basali plein nakimbeleke eza bongo papa bangasi basali plein mais flèche ya eza okita na bawei flèche ya kokita bamama tobetela batata maboko omoni ya nsuka bakani ngokila tusamba tukutondele ntino seba oti mukayengele mumaonso no matutambuli munkokila lumbukya wunu tsilulu zange mfumu tata nzambe tote vingila mpase vo yiso kakembuswa mbazi lumbukya kinene lumbukya lusako muno bikavo mana malukubikili kwa beto bana beno bansiona lwatuvangilamo bonso mwana nlemvo yesu lako beno batatu banlongo muse mwana itata mwanda velela ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase yo ontwadi wa ngitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tu kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wavelela amen twende nujambote ingeta ntino Al. Tengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka ngo tokolukelanga na maboko ya banani ya bino nga naza pre oyo ezaliki bapapa balobaki te oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisango bandisa